Parce que dans la vidéo moko zo circulé, je crois que c'était hier Koffi Olomide a posté qui vidéo yena Laurent Sokoko bazolia pondu angona ninda lambi Cindy Leker bandeko totonga na mwa muke parce que esa la pasi ezo sa soni muto yaka na orchestre moko boye lokola chanteuse oyaka lokola chanteuse bayambaka o bien okutaka artiste wana aza na mwasi na ye aza na bana na ye yo oye directement oseni os'impose obengani muto azalaki na poste wana kolo mobali akei otikali kodondwa Stade de France et 4 parce que rêve na ye yango wana avant tika musique Koffi obeta pe na Stade de France obeta en Stade de France bino moko bomona parce que artiste Koffi Olomide azaka toujours wana pona ko pesa bino ba le meilleur pona ko la kisabino de quoi il est capable 67 ans d'âge Koffi Olomide infatigable 67 ans d'âge Koffi Olomide musique qui toque 67 ans d'âge Koffi Olomide azobina toujours bien naka yango oyo kaka yango bon fait ok inesta bakina so nzemba Koffi zate c'est quoi qui fait de même aussi bandeko bwana poto wana bandeko bwana poto boyebi yango bien que fête soki nzemba Koffi zate oyaki na fête Tonze Koffi beti toi qui fait ouais qui fait te le roi Negila makele monya loba abinga so emana ke fête ko na Paris on so na ke fête il faut na organiser mwa Koffi so na ki Koffi te na se senta mal à l'aise Zapata bila kolikobo Sambara kolima zapata vraiment bon sabone Sambara kolima zapata bila kolikobo Sambara kolima zapata MGTV Sambara kolima zapata mami wanza yoga mami wanza Dani Timanga vrai no ko vrai tanta sola bien gauche droite ala tamna pantalon quoi au moins MJTV vitesse wapi abonnez-vous Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de notre émission Analyse populaire. Analyse populaire. Écoute, sur nos bandes, écoute sur nos bureaux, na salle de bain, na chambre, donc le lot vraiment tu es ming pour analyser ba actualité za ko circuler na mboka na biso. Avant la bande émission, on a appelé ça mbote nanga na yemoko, la première dame d'Orléans, Madame Mami Wanja, moté ma papa Misha et puis ba mbote belé na cordon Dani Chimanga. Papa na Darvi bisiko za vraiment bambote na yo quoi donc tu ko beta ba actualité tu ko analyser ngonde kaka ezalaka lelo tu vraiment mingi ka côté à Koffi Olomide les grands mopao parce que dans la vidéo moko zo circulé je crois que c'était hier Koffi Olomide a posté qui vidéo yena Laurent Sokoko bazolia pondu angona ninda lambi Cindy Leker bandeko totonga na mwa muke parce que esa la pasi ezo sa soni muto yaka na orchestre moko boye lokola chanteuse oyaka lokola chanteuse bayambaka o bien okutaka artiste wana aza na mwasi na ye aza na bana na ye yo oye directement os'impose obengani muto azalaki na poste wana kolo mobali akei otikali kodondwa ba mama abiso nesi ba mama lokwa ba mampata fo bote ya maka tant bozomuna ba bloka boye epesa bino leçon heureusement ba we ranson bazana bona marambwana ti so yo sa musala o chanteuse o danseuse yo sa musana o si oke na malembe jamais obenda o pembeni na ye poko ma mwasi na ye poko masoki nanyo ko ma rolambela ye etika jamais ko salama
jamais ranson ozo soki mwasi moko boye ayaki ko yembe pa na ayaki ko bina akoma osokole ba sanito bilamba osala kango te. De même aussi pour la Fally Ipupa en 15 jours muta epembe na Fally ayeko yemba to ayeko bina Fally a récupérer akomisa e cuisinière na e akomisa e soki nani na e non ekoyi ko sama te. Ekoyi ko sama te tango e musala oyeko yemba suki sana ko yemba. Et à te comme maman bolingo, et à te comme maman ba cuisine, oh ma rolamba, et puis on appelle Laurent Sokoko. Au cola te boy poigne. Oazoba, bokicho sa réseau finga yo. Oye comme mécène n'est pas Koffi Olomide. Oye le quoi producteur et pas Koffi Olomide. Pour produire Koffi Olomide na You Arena na Paris. Pour concert on est à Mingiteza en octobre parce que Koffi Olomide à cause les premiers musiciens congolais il y a que se produire na You Arena de Paris. Laurent Sokoko sa musana na malembe 0 octobre et koka au produire Koffi Olomide na You Arena. Tika ko créer ba polémique wana. Tango zolia pondo zo kumisa ke pondo oyo Reine Cindy de Ker Mutalambi ango non 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 non. Tu Cindy alambi pondo. Ça ne sert à rien au sel en vidéo. Hein? Tu Cindy atumba ki so mbiso anana nzanda. Ça ne sert à rien ya ko filmango. Tu Cindy so alambe so misuni so yintaba. Ça ne sert à rien ko filmango. Laurent Sokoko kola. Tika okota mambo via ba. Tika okota vie privée a Koffi etaliote. Etaliote tika Koffi sa vie na malembe. Tika Koffi sa vie na yebra gérer basina e. Okota mambo etaliote. Et pour tika na Sony, o tika na Sony pour ka to Simba touche. O Simba touche. À moins que concert yo prometa ki Koffi obai ke Koffi robeta na You Arena. A Koffi abeta concert parce que ce concert wana ka ke raté. Laurent Sokoko ozo makambu na yo. Ozo makambu na et puis yebango ke okozala totalement humilié. Oza humilié. Kobeta mutlo kwa Koffi Olomide et a GTR. Et ali bangu bate. Pour Koffi 1 as artiste misa munene. Lelo boeso ke na États-Unis, oyoka ba otangelo comme Michael Jackson. Ok na Nino na Jamaïque ba otangelo comme Bob Marley. Ce boya na Congo ba otangelo ka toujours comme ya Koffi Olomide partout au Kenya dans le monde. Ba otanga comme artiste misa msute. Babaka Congo. Ah on voit Koffi Olomide pour nini? Koffi aza icône. Il y a musique congolaise. Non seulement icône la musique congolaise, azape sous icône il y a musique Afrique. Et bientôt là tant on va à Stade de France, Koffi azo comme icône il y a musique internationale. Donc rien à dire avec Koffi Olomide. C'est vraiment une icône. Bientôt là, icône il y a musique internationale. Il faut topper ça artiste à respect. Il faut topper ça respect. Dans ma vie privée à artiste et musicien et talibi sauté. Ma vie privée, il y a ma vie privée à artiste et musicien et talibi sauté. Ma vie amoureuse d'Abango et talibi sauté. Même yo youtubeurs de quoi nga ndeko chroniqueuse de quoi nga. Wana taille kota ma vie à artiste et musicien te. O vie à Fally Ipupa, o vie à Ferregola, o vie à Weranson, o vie à Jibem Piana. Etalika bango, etali bisote. Biso troya su to mema bemo ko eza troya pona opesa conseil, to ko ya pona ko recadrer. Et non pona ko zo su ko pelisa moto. Non. Mutlora Laurent Sokoko, Koffi faut que ba mutlora Laurent Sokoko parce que Laurent Sokoko a infiltré. Aza infiltré la zone mona est suspect. Laurent Sokoko c'est comme si on mission et pas Koffi Olomide. Nebiso Sokoko, concert yo bio reproduit Koffi na Paris na You Arena et Simba. Concert wa betabite Sokoko romona. Biso nyonso tro simbelo mabanga. Sokoko biso tro attaquer tro finga o. To bibisa salité na Sokoko. Cindy alambela Koffi pondu. Cindy asa la Koffi boy. Équipe bino na nini? Koffi osala vie na ye. Koffi osala vie na ye.
et surtout que azokende pe na retraite azokende pe na retraite na ye Kofi osa musana na kimia makambu na nyonso ezoleka na kimia de botika vie botika ye botika ye à se réjouir, il est libre de faire son choix, il est libre osa ba délire na ye etali bino la nini etali bino la nini bino la nini bo vanda bo lali bo lamuki bo andi ko tanga ka kombo Kofi so bo tangi kombo Kofi te bo mona bien te oui Kofi aza en raison na ye Kofi aza en raison na ye so ki o na Congo awa bo tanga ka kombo so ke partout dans le monde obi ko za congolais baba mboka Kofi Olomide oui parce que Kofi aza icône parce que Kofi aza mingi na musique ya Congo Kofi aza unique à son genre hein tout le monde en route. Tant comme Jamaïque, Mboka Jamaïque, tout le monde a directement la musique n'a pas référence à Bob Marley. De même aussi pour les États-Unis. Tout le monde a directement la musique référence à Michael Jackson, bien que à Basal soute Michael Jackson a soute en vie, Bob Marley a soute en vie, d'un paix à l'air zam, tout le monde a toujours bango. Ne m'appelle Kofi a tikali référence. Pour la musique congolaise na biso ya lelo et puis ti bano abiso bakoko bakoyaka donc Kofi a toujours référence parce que aza ba chef d'œuvre ebele aza ba chanson à succès ebele inutile à comparer ka Kofi na ba artiste musicien amike ba elobi ba musicien Kofi a format o ba saka bana misala Kofi o Kofi a kundela bango ba parents ba musicien oyo ba bande ko kombola lopanga Kofi a Montfleury ba musicien oyo banda ko sokoela Kofi ba sagne à l'époque non Kofi c'est un patron Kofi c'est un millionnaire Kofi a fait tout a fait beaucoup pour notre musique hein. Ce total il y a un artiste et musicien nyonso oya Congo oyo muto akuta na ba président africain ebele c'est Kofi Olomide na ebite ce muto a contredire nga na analyse oyo to na émission oyo Kofi akuta na presque na ba chef d'état africain tout côté ku ba ministre na parlons même pas et puis la plupart ba minaye ba za ba président to monango pas George Weah président, camarade à Kofi Olomide. Donc, ces messieurs, il faut te respecter. Il faut te penser qu'il y a vraiment un respect. Même si les artistes de mission, comment on finga Kofi, comment on tient la mission, on finga Kofi Olomide. Yokutuko, souvent Kofi Kanina, il faut fou kamaka. Il faut penser à ta chaussure. Parce que Kofi a sala yozala. Kofi a koundé là bas parents. Donc ce Kofi te mutanga ye boazate. Ce Kofi te mutanga on nga mi benga ma numéro 1 do mi benga ma wana te. Donc Kofi aza icône, Kofi aza icône. Icône ya musique congolaise, icône ya musique dani africaine, icône ya musique internationale. Et bientôt là quand Sabino munoko après You Arena de Paris, Kofi Olomide a se produire hein na Stade de France. Wande zape asuka masolo. Onga na beta martyr, onga na beta boy. Stade de France ne kata makam. Stade de France e kata makam parce que rêve na ye yango wana avant tika musique Kofi obeta pe na Stade de France. Obeta en Stade de France bino moko bomona parce que artiste Kofi Olomide azaka toujours wana pona ko pesa bino ba le meilleur. Pona ko la kisabino de quoi il est capable. 67 ans d'âge. Kofi Olomide infatigable. 67 ans d'âge. Kofi Olomide musique qui toque. 67 ans d'âge. Kofi Olomide azobina toujours bien. 67 ans d'âge. Kofi Olomide succès aussi là. Succès hollandais toujours partout. Oui, peut-être bande ko bobake onga na lobelaka mingi Kofi non. Omoni hein. Bandi ma mutu tangu mutazana envie na vito zela te so mutu lelo aza envie te to komi azala mutu malamu non batlora ba mama biso ba mami wanja badani chimanga
Basa pe biso babola muto ko bosala ngo te foto ndima bango ke oui mama mami wanja merci beaucoup parce que yondo sanga baati lelo naza na MJ télévision Dani Chimanga merci parce que yondo salanga nazala na MJ télévision Rigen Chipamba Eboulema Diogo Papachi merci beaucoup parce que yone mutu ozope sanga conseil chaque jour yone mto sala ke ngai nazonga vraiment mutu ndemo pena Kofi asale belé na musique congolaise na biso a mutu moku tukanda za mvibwe pe abasale monument moko munene monument vraiment ko ba mona ya Kofi Olomide 45 ans de carrière eza GT ta baningane bangwana banyoka longo ba vieux Josa ba yoka na soute et comment ba concert mobo ya mame mais non Kofi til le lozoko ta studio et puis les gens des aboué na marché les gens des autres cartonnés kalate sous tozo single la kitoko kwa nini ala kisabino ke naza compositeur munene na somba banzembo te na somba banzembo te ndebino ba bimisa ba album na bino na soki nini so formé so nini boy non so formé so ke loni non Kofi asomba nzembo te parce que yé moko na mutu evanda to mona ngo série azaka na viva la musique na ba papa wemba to mona Kofi nda na pesa papa wemba ba nzembo to mona ngo do azaku mutu alobela mingi te akutu mutu kutu yo sela tembe te yo kota doute ezakutu bongo te eza bongo te Bantima mutu tango aza envie Kofi aza mutu mo avandi boye tobo kele ba fleur ya mopo ke osopele parfait na makolo ndeke mwasi wa nani ya bible fa mwana nani wa nduma prostituée ka osopela Jésus parfait Marie de Magdala oui Marie ndeka ko osopela Jésus parfait na nini na makolo ala zusuki na chebo apangusi makolo Jésus. De même aussi pour l'artiste Kofi Olomide. To suis pas Kofi mais lobby pe ko ya to ça qu'on peut faire artiste mususu ba na biso pe to biso mo pe to sala ngo pe pas fali pupa to ko sala on peut pas faire rigola to ko sala ngo pe pas Jibem Piana to ko sala ngo pe pas Weranson Nesingabo na kumisaka muto sa musala kitoko muto musala na ezo monana muto ba œuvre na ezo loba Batloka ba Kofi ba œuvre na yelo ba na place na ye ne fait rigola emba mes œuvres parlent à ma place de même aussi pour na Kofi Olomide ba œuvre na yelo ba ato boye kane mo abaka o eza chacho ato boyi et chacho za le roi mai ato boyango okomela so boyango okosokola ne mo pena ba nzembo Kofi Oko boyo vandi bo ignorer banzembo ana kitoko te metango ke na fête o senga ka yango o bina ka yango o yoka ka yango bo fête ok inesta bakina so nzembo ko fezate c'est quoi qui fête te de même aussi bandeko bo ana poto ana bandeko bo ana poto bo yebi yango bien que fête so ki nzembo ko fezate o yaki na fête te Tonze Kofi beti to ki fe o ki feti te roi ne Guillaume Makele monya loba abinga so mana ke feti ko na Paris on so na ke feti il faut na nzembo Kofi so na ki Kofi te na se senta mal à l'aise donc Kofi a comme vraiment remède pour na batu belé baza so za ba problème surtout au mois de déception mo bo amoureuse a ki ka nzembo ya Kofi Olomide mbala moko se nini à trouver solution. Moi c'est azui kimia. Donc to luka vraiment ko valoriser Kofi Olomide non seulement Kofi so na beti c'était mingi pas Kofi Olomide parce que to tikalika na ye. Toza suna artiste musicien musute ba papa mba bakenda ba King Kester bakenda pe à l'air zam lelo toza Kofi Olomide yene mtatikali na biso yene mtazolongwa musique na biso Sony yene mtazolongwa RDC Sony partout dans le monde. Hein? Tous aura année 2023 depuis bandi. Production ni Kofi a bétité. Kofi a ses produits partout. Tous une Afrique centrale mobimba. A béti ba concert. Token Afrique de l'Est. Kofi Olomide a beta ba concert.
toke na Afrique de l'Ouest, partout. Pour na olakisa nini ke, toke soupe na Afrique du Sud. Kofi abete ba concert na e. Pour na olakisa nini ke, naza capable, na nyonso. Na lingi mboka nanga Congo. Lokwa na lingi mboka nanga Congo, il faut na tombola drapeau RDC partout dans le monde. Kofi a mis ça simanda koute. Kofi a mis ça studio te. Kofi a musicien oyo. So concert bo PC concert o sa live Kofi o sa ngo kitoko. Nde moko na studio. La preuve en est en Côte d'Ivoire, tout le monde a quitté en Kofi Olomide à Koksi 45 ans de reine naïe. Tant Kofi Olomide a Koksi 45 ans, il y a carrière naïe. Côte d'Ivoire, Bangwana, qui n'a pas intronisé Kofi comme roi. Hein? Bisomo tout le monde a logé Kofi Olomide pour le 45e anniversaire naïe. Hein? Il y a carrière naïe plutôt. Pourquoi pas biso na RDC to sala nini tant Kofi a Kofi 45 ans ya carrière na RDC to sala nini pona Kofi Mutuni a lobela kiango Mutuni a lobela ki antene Kofi a Kofi 45 ans en carrière boye il faut to pesa e boye il faut to pesa e ni bo mutasa ki ngazate mais na Côte d'Ivoire ba l'accepte exemple hein Côte d'Ivoire, ba pesa Kofi ba bloc belé ba Kofi azo ba cadeau, azu ba chèque, azu ba voiture, azu ba bloc ndenge na ndenge ba suki ante babi pona bisosko tozo introniser roi. Et lobi se bande ko belé bande comme sou ba bi omoni azane des pères et des mères té. Ceci cela non. Biso na Congo se tozo boya ba artiste musicien na biso te ba ke na libanda mboka bandima bango. De même aussi pour na bande ba fali poupa. Na Congo bat bandima kete mais libanda mboka bat bazondima. Faire épée pareil. Na Congo bazondima ete mais libanda bazondima. Ndemo pe ba jibe ba wera so boboyi bango libanda kuna mboka pe ba ondima bango. D'autres soutenir ba artistes et musiciens totika eloko o babengi polémique totika artistes et musiciens sont celles qui en malamu il faut qu'on soutenir et qu'on encourager artistes et musiciens se produire boé biso to za sima na bango to ça a été le 24 juin ils a concert à faire egola ale kuna na ni na Brazzaville to moni roga pe a tie libana le 24 juin ba chroniqueur ebele o balobela rafali ba onyo swasani ba kati ba kenga mukuna na Brazzaville pour la soutenir concert ya nani ya roga non wane komi jalousie wane komi bondoki faire azan frère nepso congolais il faut qu'on soutenir yepé qu'on soutenir musique naïe Didier Lacoste au moni faire egola zobeta le 24 juin ale yopo yoko tia libaya se produire na stade municipal ya Masina. Depuis Kalano Zaiki wapi parce que quand on est dans Chimanga Ucho tout à l'heure date le 24 juin Ezaiki nango vide mutumata na changoka voir même roga atano za ngambu kuna date le 24 juin Ezaiki nango ka bongo maintenant faire atie et comme bitumba wane za sumalamte wane komi jalousie wane komi kimutia mabebo ndoki parce que kindoki ezaka ate ba mona ona maseke mibale ba mona ona mukila nsima non ba acto to poza ndela ksake mutu aza mutema mabe yango ndela ksake mutu aza ndoki ce mutu atie date na ye ke ngala abeta le 24 juin botiki muninga bo encourager et ça la bien. Tout le monde a fallu se en stade de martyrs. Fait nani, c'est le Oscar Mpachaka Libaya, yepe a obeta na imka. Bisonyo soto teme ki c'est le yo. To saka d'accord nangote. Wana ki muti amabe. Do bino bo diembe la rana sima siksa baninga, so mwe muninga salmo loko mobo, ale yo po embangu, ngape na se produit boy, ngape na sa boy. Non. Tango benga mi musicien faut la qui s'adéquate est capable. Cause la carte que pour lobela yo, il faut na zera o Kofi achaki libaya obeta boy, o fali obeta boy ngapena na cha libaya date wana, o faire rigole nda beta le 24 juin ngapena cha libaya nanga. Non. Wano komi malanda ngulu, wano komi ndoki. Et puis c'est un passe, va vient sur ba mbuta likasu vraiment.
ah vie non pe mutna longola vraiment oui na bi roga camarade nao hein mutalika roga za ami na d'enfance aza pire yo mais na ndenga bien fallait pas bokende vraiment parce que et sonner ma casse bon ba musicien bo bongo la mitema abino mitema po ali mambo ezokendele et à bien te fallait abeta la novembre sur le 25 na nini le 27 novembre na eu arena Kofi pe na octobre azobeta bande omsu ba kote yango doute babio abeta la eu arena ngo la butu to la moi Kofi abeta aza le premier artiste musicien congolais yo se produit na eu arena de Paris. C'est les boss de mer à Paris. Hein? Kofi akobeta les boss de mer à Paris. Kofi Olomide abeta na eu arena. Je crois Laurent Sokokonda Uchiko Yabo na Kinshasa ayepeka kapona makambu wana ko finaliser makambu ya eu arena ya Paris ya Kofi Olomide ba ça déjà ba préparatif mambu nyonso d'ici là je crois Kofi emoko apé sa biso date ya concert ya eu arena ya Paris parce que Kofi akoza ka nenga lobaki Kofi akosa na été aza homme de parole nenga baki oza les premiers artistes et musiciens congolais ya ko se produire na eu arena de Paris et koza apé bongo et là comment côté ko changer donc bino nyonso bolinga Kofi Olomide bo se préparer déjà bande ko boza na Paris bande ko boza na nani na Belgique bande ko boza na Irlande bande ko boza partout dans le monde bo se mobiliser déjà pour un concert il y a eu arena il y a Kofi Olomide parce que ekoza ya koinda et après on a Stade de France pezoya bo sa na mino ba makelele ya ba Stade de Martyrs bo sa makelele ya oso ki wap ba masamba débat Stade de France yango ne ko suki sa masolo ya ba ne ko tika historique et tika historique et puis bana na biso ba koko na biso ba olobela ka likambo Stade de Martyrs wana et Stade de France plutôt. Donc on appelle ça bonne chance na ba artiste musicien na biso nyonso o bazo bunda pour la musique congolaise ba artiste musicien nyonso o baza ko se produire ba artiste musicien ba vanda te na ndako avandi azela lia fufu amela whisky na ye na poko akende se wapi non na apesa longonyo na ba musicien o bazali ba pilier ba mission bazo bunda o baza ba bâton batora ba Kofi Olomide batora ba Fali Poupa ba Ferregola ba JB Piana ba Weranson coup de chapeau bon continuer musala kitoko fanatique soutenir artiste na ona calme na kimia nyonso Kofi ngate parce que bango nyonso bazo faire partie ya ba congolais bango nyonso ba sa fierté ya musique congolaise na biso donc on peut ça vraiment donc on peut soutien na biso total ezana ba artiste na biso boyokani ezala concert le 24 juin à Stade des Martyrs congolais nyonso biso nyonso inde ko soutenir Ferregola Faire attendre sa stade et talika ayemoko l'essentiel combo na e comme na palmarès c'est ba artiste et musicien o ba beta la Stade des Martyrs et puis ba bonne chance coup de chapeau na bandeko na biso pe baza na braza pour na ko soutenir concert ya roga wala moembu talika subambote bele et puis soutien total na ba préparatif ya concert ya eu arena parce que Laurent Sokokonda Kitiboe aeka pona mambo ya eu arena aepona ko confirmer que eu arena ekozala je crois dans quelques jours biso nyonso to yeba vraiment date ya concert ya eu arena ya Kofi Olomide na Paris quand ndenga lobeke aza les premiers artistes et musiciens ya ko se produire na eu arena de Paris Dani Chimanga sanga de asinke to komi na suka donc rendez-vous ezaka moko le 24 juin na Stade des Martyrs à partir à 8h biso soto kutana kuna et puis na début octobre awa toza na concert na biso moko concert du siècle ya Kofi Olomide na eu arena de Paris donc Laurent Soroko aza déjà à pona ramambu ya concert yango et puis Fali Poupa le 27 novembre à ko se produire na
You Arena aussi, You Arena de Paris. Donc, merci beaucoup na artistes bazo sa misala kitoko. Merci na ba fanatique nyonso bazo bunda pona ko soutenir ba artiste na bango. Pona lelo to komi na biso na suka. Donc, émission na biso e komi na suka na pesi merci na la première dame d'Orléans, madame Mami Wanja, moté ma papa Misha. Merci na coordonnateur Dani Chimanga Badani papa na Darvi. Merci na espace yamba biso lelo. Espace Chris Rose, et pas espace Zozo. Yaye Moko Chic Rose depuis Afrique du Sud, Bambo Tebele. Merci na les grands gérants Dadi Manunga. Et puis sans oublier Pablo Dangola. Merci beaucoup. Nabino Nyonso Bolanda qui émission yo. Ndeko nano s'abonner te occasion ango ya ko s'abonner. Bo aimer ba vidéo na biso et puis bo partager ango. Nga nabino tokute mikolo za ko ya pona nouveau numéro ya émission na biso analyse populaire. MJ Télévision, bonne sambe toujours. Bye bye. Zapata bila kolikobo Sambara kolima zapata Vraiment bo sabone Sambara kolima zapata bila kolikobo Sambara kolima zapata MJTV Sambara kolima zapata Mami wanza Yoga mami wanza Dani Chimanga, vrai no ko vrai tanta sola bien. Gauche droite, à la table pantalon quoi. Au moins. MJTV, vitesse wapi. Abonnez-vous.